normal. Du nouveau exact pour yo. Non. Ok. Mais est-ce que y a siko maman? Pour na GG siko yo pesi combien? Eh. GG vraiment ils ont 3 hein. GG a eu 3. Ah oui. Ah. Ok. Donc pour na yo Karine vraiment au tien na 5. Donc na c'est maman paradis. Mais oui, ne c'est pas dans ndenga la tite baluku wana tomo. Eh. Tela comme ma paradis d'abimito. Ok. Siko boye pour na yo boye conseil yo ko pesa Karine parce que Karine a l'accès biso à bière na ye pour boye ki na ye ke lo ba de mo ami fondé. Mais non, c'est la maman. C'est la maman. À l'accès biso à bière na ye a boye ki na lo ba ki ami fondé ko lata. Alobaki ke ba ko lati sa ye pour na yo conseil ni no ko pesa Karine pour na tenir o lati. Mbala sima zonge la bière wana ou comment? Mais aza entouré na batuti. Batuti ba ko conseiller hein. Bala c'est vraiment ko lata pendant ndenge ni bana poto balataka. Aza entouré ti. Aza mbatu na ye ba ko lakisa ye maman. Asa ko komi na poto comme déjà moi na poto ti. Ba ko conseiller balataka boye oyo ko balisa ngona oyo c'est ça. OK. Donc on a yo bala sima ndenge ba latisi ye boye donc azonga lisusu pas bière wana oyo alatisi. Non pas du tout. Aluka mtu mususu pardon. OK. Merci à bière deux fois ngo ozui déjà à 0-0 ba boyi Karine azonga pa na yo. Merci maman. To pesi yo bonne. Merci. Kisanga pona na gare makelele. Allô maman. Bo tabande ko boza na pesa na cadre live. Soko moni ko za la approche ya mutu moko za na kati ya créer compte ya TikTok ya faux po o mata oya ko pesa ba expression na yo bande ko nanga. Bo banga na bino te compte wana koma soko créer ka siko ko tu peux live. Okoko mata. Allô? Allô maman loba. Oui, bonjour. Bonjour Maëva. Bon, ngana lobby maman Paradis en tout cas, zéro faute. Elle est tellement classe, très propre. Oui. Tenue na ye kokani na concert balataka bongo. En tout cas ba accessoire top. Moyen te peut ça va exact mais en tout cas maman Paradis 10 sur 10. Elle est très belle. Balataka bongo na concert. À moi na poto ya kala. Donc vraiment, en tout cas, Chantal Bola, 10 sur 10, très classe. Pas de artifice, non, très belle. Hein? Maintenant, quant à Karine, c'est une très belle fille, mais vraiment, elle doit apprendre à bien s'habiller. Parce que bateau, balade sakaye bien té. Bilambo, tout à là, c'est pas pour prier pour un concert. Pourquoi qu'elle n'a pas Timberland na concert, ba pantalon minene net ba américaine. T-shirt même si kolate ezalaka nango na kombo te okolate lamba son combo et bimiso kitoko et puis Karine elle a mis trop d'accessoires manzaka milai babage ebele comme to iminene adjuri susuki ya milai achi fala match sa suki pour bimisa bien t-shirt et monana ye suki ya milai ezobomba net t-shirt mama papa wana te on est presque en été. Vraiment pour la Karine a payé 5 sur 10. Karine au moins batu bazo lobela yo ba loba nandinga moté ma bete ba msusu nandinga moté ma bete. Karine c'est une très belle fille. Sauf qu'elle l'attaque pantalon ya large, a ti chemise même ya soie. Même s'il y a Versace, il y a comme elle devait être très belle. En bâti c'est sous qui n'a lunettes c'est bon. Manzaka 3000 là c'est pas bon, ça fait un peu vulgaire. C'est une très belle fille hein. D'accord. Chantal a bimi vraiment soin propre. Quant à Géraldine, Blazer n'est qui bien comme a dit la fille, net motazo qu'elle interview, ça qu'a Hermès et mon no wana non. Fallait tia jean, a-ti li papa bien, même ballerine, a-ti, je sais pas, top à bien ou chemise à cintré à pembe. Sou qui naye ça va, elle est propre, mais bilamba wana te na concert. Par contre, Karine, vraiment ma chérie, loban habilleur na yo, a changé au bon beauté. Habillé au 4-0, 4-0 pour vraiment. Mais en tout cas, Chantal Bola est top, hein. Naza na ninité bango tout basi kitoko, c'est des femmes comme moi. En tout cas, Chantal Bola maman, 10 sur 10, très belle, très propre, très classe. D'accord. Si quoi pas GG, bossa ni copé sa pourcentage pour tout aux noter. GG vraiment GG, maman GG Limbisanga n'a repé sur 3. 3. Okay. C'est pas la tenue qu'il fallait. Ok. Alors là, t'as dit,
oti chemise à pembe à cintré, oti ballerine, ou oti moi talon à 8 cm ou 7 cm, parce que na concert, au lata 12 cm, ou lata 14 cm, au bouger, bato ba mine. Tu es trop chargé. On est en été, va blazer, on a la kacha salle, il fait chaud. Vraiment, Chantal Bola, 10 sur 10. Makambo tout. Je suis impartial, hein, n'a pas à mototer, mais n'a la vérité. En tout cas, vraiment, Chantal Bola, vraiment, non. Zéro faute. Merci beaucoup. Quant à Karine, c'est une très belle fille. Tenaïsa propre, mais bilambo était Karine, ce qui a l'attaque. Pantalon, jean, chemise à cintré. Ati-moi talon à 8 cm ou basket à kitoko. Oh là là, elle devait être belle. Mais sous qu'elle est qui trop moulaï. Fala tchatchisa, j'ai à coupe au carré. On en était trop de chaleur. Basou qui a trop chargé. Tova nana poto, fouboye ba kola tabo pe sa bato goût. Chantal Bola vraiment, après c'est bato tout goût. Elle était très belle, propre. Elle était en tout cas soigneuse, hein. Merci. Vraiment. Awa merci ma chérie. Merci beaucoup na passage na yo. Tozu yango a compte to komi. Awa ki fanatisme awa ezalité tozoloba vérité bandeko nanga vérité simple la vérité. Maman Adèle opesi biso nini awa eza biso TikTok. Bonjour maman déjà bonjour. Munyoso aza na TikTok na ye aso pe Valère akobimisa elongi na ye na live oyo bato bakoki pe ko s'abonner na live na nini na ye mais topesa ba expression oyo ezali véridique. Tosala te ke topesa ba expression moko boye selon parce que na lingaka motu wana parce que non. Ok. Ok, ngai elo na loba Karine alati lelo ndenge selo bato balataka tango bakenda ba fête ba concert américain tout ça nga pona Karine na PC 10 sur 10 naza fanatique ya Karine te na fanatique ya Chantal te na fanatique ya Géraldine te na lobika vérité Dédé Chantal alati robe ya mokuse. En plus, il faut que babi sonal ba africain. Chantal aza moi salibala non? Amo salibala. Est-ce que moi salibala koko lata bilamba na concert ndenge alati wana? Tango akofanda na concert tango afanya na kitu. Koko mona kaleso na ite mona soko ko mona na. O mona ngapo na Chantal na kopesa 5 sur 10. Chantal kopesa 5. On appelle Chantal 5 sur 10. Oui, Karine, on peut combien? On appelle 10 sur 10. Ok. Et GG Tour d'Europe? GGP Azaka les mêmes pourcents comme Chantal parce que na concert jamais moi si o aza moi salibala ko lata babilamba bongote kotika mipende polele net comme ozo sala lokola publicité en zoto en plus oza déjà la mobile na ndako. Na mobile na ndako. La sujet, la concert. On parle pas de la concert. Si on a concert, maana déjà. Maman, la partenaire ya lelo, ba comment on linga kutu moi sina tika mipende libanda. Donc oza oxygène. C'est lo yo, kana za oxygène, c'est lo bino, maman, c'est lo bino, nga c'est lo eza qui fanatisme na yo wana en tout cas na ba pourcentage noto effacé parce que selon qui lelo, bozolo ba ki lelo Karine alati. Ba mibale belé ba comment tu capes moi sina lati na pena mi pende ne libanda zo sentir bien na ki congolais maman d'accord asta Cilia awa fanatisme exact. Bonjour maman ça na seki pardon wana poste ko fandi no na tongo to lo bela concert wana eka non on peut estimation en concert habillement ya ba star na biso balati ndenge nini c'est tout point de vue na ngaza Karine alati biloko cher mais ezalaki place on lata on a concert wa kende été en plein air terrain au moins bon eleka 5 sur 10 pour bilama eza cher quand même et puis Chantal Bola 10 sur 10 alati très classe Karine a vu combien 10 sur 10 non 5 sur 10 5 sur 10. Alati ma bête, alati na bien mais place fallait pas là on a concert. Pour bilo on a alati zappé à cher. Chantal Opesi combien? Chantal 10 sur 10 très classe, quelle que soit morphologie ou pas, donc à cause de complexer dans nos autres 10 sur 10. D'accord. Et tout pembeni alati pour nga alati na bien normal. Donc 8 sur 10.
8 sur 10 pour GG. Ouais, sauf que femme ma ka sac moi mon qui est ndenge acha ba sac oh ils ont régné mikolo nde Chantal Bola tchélingue qui non pas mal. Ok. Mais elle a dit bien. Ok, parce que c'est le qui na ba sac ba coiffure pardon, ba coiffure bon pour na ba coiffure. Nga pour na coiffure nazala na choix te mon mutasa coiffure et bon c'est longue là na choix. Vous conseille ni encore sa Karine mon continuer là télé. Non, prochainement car à la tannée à la tannée ba concert mususu oh relax y a pas de souci ils ont coupe américaine y a pas de problème ils ont ma BTP za cher quoi. À la tenue de ville là ba concert ne c'est pas via ba samedi bon parce que after ils à la place mutu ko kende dîner ko taté. D'accord. Tu vois, maman, Karine a présenté une bière na ya loba qui pour Karine a la tié moro te tantôt estimé pour que le Chantal a la tié moro parce qu'elle a accès biso à bière na je pas la tié moro parce qu'elle a accès biso te. So Karine a la ta qui balati ça qui est pour la prochainement aux autres da Karine azon elle se pas bière wana ou comment. Ben a bière wana za bilo rebelle et Karine a ça rappelle ba guna e a bière mususu ya zo la tso selon sentiment na yo poko lo baté non la tabou était non la tabou aza ne mais ye mo pas orienté façon la ta ya ba jour o ya ko la te la ngo quoi na place wa rokende. D'accord. Merci maman. Je vous en prie. Merci beaucoup que tu aies estimation na yo bonne journée à toi. À toi aussi merci. Ande koto le ka fanatisme te po bango nyoso ba bande wona biso ba africain ba congolais bango nyoso eza la congolais ngambo eza ya biso toza biso nyoso famille moko donc awa fanatisme zate to pesa vraiment o ezali pena tozo corriger biki rouge boye ko yato bando ko simba ba partenaire na bango po awa to lobe la partenaire à Karine te to lobe la partenaire à Chantal Bola te to lobe la bana na bango te ni à GG. Tozo lobela te, tozo lobela concert, na habillement à concert. Merci. Or, si j'ai awa au kiti na yo, je suis désolé. Maman Kim, tope sur maloba. Bonjour la grande famille. Bonjour. Là, il y a cette intervention. Maman, elle a été sortie à grande dame. On dit, elle a été tenue au Yalati. C'est l'homme américain. Et là, l'homme qui a un match à basket. Tu vas qu'il y a un football américain là-bas. Maman, ordre alphabétique. Tu vas un concert à plein air. Pardon. Ordre alphabétique. Sur au bandit na Maman Paradis, au bandit ko loba, au pesi argument, aussi li au pesi na pourcentage. To chie, to noté. Alokei na Karine, au pesi na pourcentage, to noté. Na bongo. Ko rangete. Ok. Yo bandit na c'est le concert Maman Paradis à la Tikito. La bandit la Maman Paradis. À la Tikitoko, à tiens de en valeur. À la tête que mouta que concert. Ça dépend, il y a tant autre ans. À la bien look, na ya moutou, maquillage na kitoko, à tiens manzaka, à salle li penza ke, ndenge za la rate, mouta que concert. À la bien. C'est long, tant autre ans. À la bien, la pesi Maman Paradis, vraiment, 8 sur 10. Ok, merci. C'est quoi, Karine Mokondi, et ça, problème d'écologie. Moni Moko, koutne, à la tissier, au moins pantalon, balaka, on a t-shirt, ya mounine te. Anga chaye, moi, t-shirt, moi, zouye, ti taille, ko, le parce que, azambinga. So ka chaki pantalon, wana, y a pas de téléphone, na t-shirt, moi, boza, l'icologie, neti, moi, taille. Enge, joye bien, mais ça, teni, oh, ya lati, et ça, teni, ba, kina, match ya basket. Bo, ba, bi, eza américain. Look américain, ba, kina, match ya basket, to, ba, kina, ba, football américain, na, bango. To, concert, moi, en plein air. Nde, ba, kina, nango, mais, oh, eza concert à salle. Ok. Ozo, mon, la kotana, koutine, ala, tse, ma, be. Ala, tse, ma, be, lo, kwa, tse, se, la, ma, kolo, non, ala, tata, basket, mo, boyase, ya, nen, ya, ke, koche, pan, téléphone, a vu, bout, ya, bakisi, ya, tse, sou, t-shirt, ya, mne, koutine, au salle, ma, be. Malasi, malata, bien. Koutine, yo, mo, tata, au salle, kitoko, au compte, rabatu, ba, po, ya, bien, au lat, sa, rabatu, bien. Mais, comment, so, lat, sa, moutou, oyo, azo, kende, concert, na, mi, so, batu. Bonjour, au lat, sa, bilo, mo, bien, te, malgré, morphologie, na, Oba maman. Omatisi ko zela tana yo mama. Ah. Tout ça na ordre te, tout ça ba maman, tout ça l'a organisé. Tout ça ba ninga mutute. Loba mama Kim. Koutne
alatisi Karine bientôt nga tia Karine en valeur ongo tia en valeur parce que écoute le motala tango ça d'émission dingo lataka mais comment ko latisa mutu première fois latisa maman obetisi en côté nga Karine luka lati eza luka okenango concert ya nente ya salté na pesi Karine a vu moi 5 parce que c'est débrouillé na eza mutu alati na choix na été mais balati c'est la choix ya ko latisa a vu 8 a vu 5 merci maman mais maman tu connais la GG tu connais estimation à GG on peut essayer combien GG tour du monde taille kitoko et le kwalati existe l'homme fou mais makie mbo mutu na mutu azali na elongi na ye ba mfunde ba bote elongi na ye ba bimi kitoko te non mais morphologie na taille na ye ezu biloko alati na pesi GG 8 GG pose 8 donc GG na maman paradis bazu 8 pona yo maman paradis azu 9 GG azu 8 parce que GG azala kitoko azala morphologie elamba wana ezu efandisi penda taille na ye mais longi neka eza longo disait eza ndenge nzamba keli malati kitoko te ko kinga longi ya muninga te mama nzamba keli ebongo koloba te ke longi za bizarre to eli bongo te bolimbisa nga soki kaka namoni mwa erreur moko en tout cas na mbote oui mbote mama payane nga na lobi boye na bandi na mama paradis bozoyokanga oui nasepeli na luka mama paradis bokanga miko bandeko awa eza TikTok tozopesa ba estimation mutu nyonso aza na bienvenu na kati ya live oyo aza na TikTok na ye akrea compte na ye oza na droit ya komata na live opesa estimation na yo selon ndenge omoni bato oyo balati mpo bayaka kotiela biso minoko awa fo mpe balataka bien babimaka bien voilà yango wana mama loba nga nasepeli na luka mama paradis même na talon na ye nasepeli mais selon nga si c'était moi j'aurais dû mettre les pas passé moi basket moko boye ya moi effet soirée quoi mais sinon la sepeli mais si ezalaki nga kasi natie basket donc pour mama paradis la coiffe est parfaite elle n'est pas vulgaire moi ça les bala ou pas à exposer tout l'ôté à exposer une partie à mi-pende donc c'est que pour moi ça va elle est très jolie le sac il est juste magnifique donc pour moi paradis je donnerais 8,5 ou 8 8,5 ou 8 ok et après pour Géraldine n'a sepeli na sac à mon était pour un concert je pense qu'elle avait un gros sac et c'est vrai à Bondi naye mais moi je le vois plus pour un dîner par rapport à cette tenue pour un dîner voilà et bon bon note ça c'est par rapport à endroit pe azokende abonga ki naye même si na lobby ça kezaki monene mais pour un concert na pe 6 d'accord pour un concert en fait 6 pona sikoyo pona Karine Mokonzi opesi combien pour Karine Mokonzi le look il est parfait alati oversize à monene bagi à monene Timberland déjà ils ont le papa moko boy même la concert à Kolata il fait même les bijoux que non ils ont ébélé ils ont concert c'est un truc artistique c'est la mode là-bas donc on fait et les gens qui disent que non c'est l'été la perruque elle est trop non on n'est pas en été c'est le printemps ou même lobby à Paris à Mali les alaki donc du coup après la perruque chaleur pas si à côté à Kolongola et pour les gens qui disent que non et après il y a l'after peut-être faut être un peu plus sexy tu peux être en oversize même en after en plus il y a after tout bamonaki en live bamoni biso tomoni Karine bayoka somo azoloba te ma chérie tikanga na ça s'il te plaît pesa estimation na yo mama toloba wana oza na TikTok na yo kota ya kopesa estimation na yo mama kaya na doba donc nga pona Karine na sepeli je suis fan de personne hein. Mais pour être je dirais 7,5 parce que ma préférée par rapport à Baloukou ma préférée c'est Chantal Bola. Tu es 7. Oh, tu es 7,5, tu as compté, tu es à 7. Ou soit tu non. Quand je mets 7,5, on arrondit à 8. Ok, on arrondit alors. 8, donc toi tu es à 8, maman par 8,5, GG 6. Ok. Pour arrondir en ce qu'on a il faut absolument arrondir. Est-ce que na accessoire ou bien na perruque? Arrondir pour... Non. En fait... Faut pas ça arrondissement pour te arrondir pour être... Non, arrondir, ça veut dire que non. Bon, on a reproché Karine. Bon, peut-être quand
ça voilà selon Ghana trop moto manzaka milaïté trop de bijoux na manzaka trop milaï bon ça fait un peu chargé donc c'est merci voilà merci bye. Bonne journée merci Mama Olandi na se bolandaka ordre alphabétique mama mangu topesi maloba mama bonjour maman ya ponanga en tout cas du bien du mal Karine Mokonzi abimi kano na kano pe suka ya bakano en tout cas na monanga eloko na loba pona ete parce que moto na moto aza na goût na ye pe na lolenge oyo alingili alata atia manjaka milai alata bachaine ebele atia perike ya ndenge nini en tout cas bimika toujours kano pe na kano suka na kano penza mpona nga pena na bakano wana nyonso namoni eloko mpe na oloba teke na banda suka olobaki o nini o te parce que na baconcert nyonso alata toujours ezalaka ke alataki Versace asalaki mabe seke mpe na ndenge pa bime na ndenge ya alateli seke eza kitoko poso pa alataki ka na ndenge alataka liboso tonga mpe ka tozongaka tolobake ya bimi bien te mama mangu est-ce que oyebi ke Karine balatisi ye lelo Karine alati ye balatisi ye lelo mais opa bande kolata ye moko oui mwana mama yo kanga ndeko nanga naoloba opinion nanga après c'est bon maman zela nano abiye wana zwi zana kontolo ba 0 à compter 1 2 3 4 5 6 7 8 0 déjà bière wana zwi siko pona yo Karine alati ye moko te pesa to estimation vrai ye pona nga kasi te alata ye moko te poso pa alata ki ye moko tomba pe ka tosonga ka pona koloba pona nga bimika kano na kano pe suka ya bakano nga tozonga toujours so pa alata ke loka mo pona nga pe na kano suka ya bakano se kaza na moni ata te o na koloba sur 10 mama mangu combien sur 10 abimi pe na 10 sur 10 abimi kitoko po so pe balatisa ki ete ngoko tozonga kaka ke abimi bien te pona ye pona bière sur 10 opesi combien sur 10 na pese 10 sur 10 pona bato misusu na yebi te alatisi ye pona muto alatisi yo sur 10 pona muto pa laiti alatisi ye kitoko makasi bato tani mpe pa bande kolata ye moko babande mpe kolaiti ka kitoko makasi po nyonso bandimaka te pona biso siko tondimi na biso yango omonaka nyonso eza bien pona yo bière pe 10 pour une fois nyonso mpe na 10 sur 10 parce que balatisa ye te ezalaka mabe en tout cas mpona nga 10 sur 10 namoni eloka mabe te kano likolo tolinga toyeba siko expression na yo toke pa mama paradis pona paradis ngaka Karine ngaka ye namoni foloba nyonso mama sinon 0 sur 10 0 sur 10 0 sur 10 0 sur 10 et pona GG Tour du Monde pona GG 8 et demi 8 et demi tu es comme la chinoise maman bonne makasi penza merci beaucoup merci bye bye